na balandia Océan du Congo, chaîne ya Libération. Mbote lisusu na bino banso ba oyo pe bozwaka biso par hasard kasi nazali kosenga na bino bandeko balandi bo s'abonner massivement na chaîne na bino ya Libération na awa nde bokozwa mai manso oyo ezali bobele bosolo bandeko balandi na kati ya chaîne na bino na molobeli yango Océan de la presse congolaise mai oyo tobandaki koloba na bino kala na banzi ete lelo bozali komona yango mpenza na lisu ya poisa po ete liboso ezalaki na bino lokola mabombami oyo tolobaka prophétie kasi ngai nayaka nde kosipola prophétie mpona koyebisa na bino ete bayiba kongomani to milengele pamba te monguna azali bongo na polote na biso kasi biso baoyo tokoyokaka Océan de la presse congolaise mpe tokolandaka chaîne ya Libération tokobika pamba te nzambe azali mpona kosikola ekolo ya biso Congo na banzi lelo bomoni yango nalobaka na bino ke kolandisama na nzambe tata baoyo bayebi kilame tende talo take tumakane koto bokila lokondo fa pekato la aken ayebi makambo tokoloba lelo ekipe mpona te États-Unis d'Amérique ayebi yango mana na ngai na kunya de la ngai ayebi yango yanga mokonzi na Angleterre ayebi yango mpe Juka aime le number 1 ya Océan de la presse congolaise moninga ya Gauthier Boulay ayebi yango malamu na mboka ya mama Célestine mpe papa Mikael lelo oyo na banzi bokobete ntembe te ke mona mboka Félix Antoine Tshilombo aponamaki na nzambe te azwaki bokonzi moye na kanza lelo na banzi bomoni yango bauti na baaccord kasi na bozongi na koloba mingi te video Joseph Kabou Mani basoda bangu bazunga wanina basoda koma chubazalendo bien ba basoda bazunga basoda basala repi yangu biso mpe na este banyomoni tozunga nsima na biso nyonso de awa basoda na basoda banini baya banini ezana biso nyonso mpe yiyu banini tomarshe kaka basoda bomoni bawana bazali bayi mapinga babiso balobi tokei Kinshasa makolo baboyi koriske lisusu bomoi na bango po ete bamoni lolenge babomi bango lolenge bazoboma peuple nayebisaki bino mpe natielaki bino video ke Uvira ekweya mpo ba M23 basi bazinga yango kasi lokola gouvernement na biso ya place ezali te mpona kosauve nation eyaka nde mpo bango moko baliaka baminere mpo soki otali bacontrat na bango ezali mingi kaka ya baminere ezali te ya bato basede espace ezali te ya bato basala boye ezali bobele mpona konyoko peuple Congo mpe bazali kointimide na biso po ete bosolo ezalaka te na banzi lelo bandeko balandi kongomani ya solosolo patriote ya solosolo akotelema po ete urgence ekomi lokola Uvira M23 récupéré yango basoda na biso bango na babimi tozali koliki ya ete Kisangani ekokweya soki bakomi na Kisangani bakomi na Kinshasa bandeko na nga boyebisanga tokobika wapi peuple oyo ayebi nanu korepousse te peuple oyo amona guerre te na miso na ye peuple oyo abunda te ayokaka bobele sika yango wana ekali kokoma oyo na se ya makolo feneya oyo ozali kobika bobele na se ya lotoko makambo nyonso bazali koyebisa yo oyo ozala vigilant ole totelema toganga po ete gouvernement oyo ezala démissionnaire totindika yango contre mire mwana mboka Félix Antoine Tshilombo auti koloba lobi auti koloba lobi kopesa contre rendu na ye me tala sika na mokongola ye eloko nini bokoki lisusu kosala eske bozali komona te gouvernement badepute basénateur bakambi bozali komona te ete accord oyo esali eloko moko te bamelika bakobikisa biso te bazali contre biso tozali kokiba bobeli na se ya makolo ya bato bazali kobomo biso
pourquoi pas peuple ya telema ba volontaire bazalaki boni bayembi oyo faci se osine mikanda opesa biso mandoki tokota Rwanda bayembi awa bayi mapinga bakei bilenge bampaka balobi tolingi tosauve nation bayaki na amour propre po ete bayembi faci pesa mandoki osinye mikanda tokota Rwanda po tobare bango faci asinye mikanda te apesi bango mandoki te lelo bango wana basali repli bolandi video M23 a contourné bango et puis na utaki koyebisa na bino ke Uvira soki basedaki te ezalaki mpo na Burundi abandaki kobanga me basoda na bango bayaki mpe na ngambo ya RDC mpona kosunga tata mokonzi mwa ekolo mona mboka Félix Antoine Tshilombo me lokola babandaki kofuta bango te babandaki koreklame basoli na M23 toyaki ya kolakisa bino bapesi bango baavantage e basede mpo bango basedaki te mpo ezali frontière na bango mpe babikaka wana na Uvira me na banzi député wa biso moko alekaki alobi makambo tozali kosala bitakwira si je me trompe pas alobi makambo tozali kosala bazali komona biso bensense me boyebaka soki Uvira ekwei ezali motema ya Congo bokei na France bosololi o passion alimentaire bazokende kotika bafungola frontière nanga lobi soki bakata bino ngenga boya sikoyo na lisu na bino moko na makambo esalami lelo kaka peuple congolais aza mabe mpo soki tozoloba boye bokanga biso bointimide biso lolenge maîtrisable balevaki ye me mpo na likambo ya liwa nabengaki lobi nono kuru mpona kotuna ye nono alobi ezali mayema lokuta kasi tolanda nanu mwasi na ye akendaki epai ya nono mpona kosowa na nono video papa nono basengi justice esalama justice esalama parce que papa nono ti je dis soki monsieur philosophe parole kamizelo azongi na foyer na ye te na décide ngai na bana tokokende kovanda na porte ya monsieur Félix président de la république na porte na ye papa nono parce que nakokoka kosupporter niveau ya stress na douleur au bana maîtrisable bazoyoka te à présent absence ya papa na bango sans rien faire papa nono en tout cas ce que je peux dire ce que j'avais pris comme décision si j'ai dit ceux qui maîtrisable à zongi na foyer na été moi je prends les enfants na quelque vanda cité de loya kuna papa nono siko so bozola la libanda na bana siko président république non maman kolela te s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît bana maîtrisable papa nono je vous dis soyez bolandi wala mwasi ya maîtrisable likolo kaka ya maîtrisable lelo oyo ndeko na biso kamizelo azali komonana te tosengi na gouvernement botika makambo oyo tozali wana mpona kolobaka bosolo tozali wana mpona kopuse lokola sika bazali kosepela mbotama ya tata mokonzi boye ekolo mona mboka Félix Antoine Tshilombo estce tozali na ngonga oyo akosepela to bazali nde kolela ndenge Uvira ezali kokwea ndenge basoda bazongi soki mpenza peuple congolais bandeko ya UDPS bazalaka mpenza bato ya bolema te estce bakoki na ntango oyo kotelema kobeta mindule kosala tokoki kosuete tata mokonzi boye ekolo joyeux anniversaire ezali mabe te kasi ezali na ntango ya nteke te elingi kosala sembla lokola boko fortifie nzoka nde bolingi ye te parce que moto alingi moto na ntango oyo esengeli abondisa ye apesa ye malako lolenge nini tokosala mpo oyo tozali koloba plus que urgent oyo tozali koloba sika ezali plus que urgent donc barebele bapusani mpe bomoni basoda nayebi te video oyo masasi ezali kobeta soki youtube akopermettre yango soki apermettre yango te tokotindela ata bandeko mpo ete tozwaki yango kaka ntango makambo ya kosala mpo ete batala mpo youtube aboyaka mpe biloko mosusu ezali ya masasi me toyebisi na bino ete esimbi bayi bapinga te kasi tolanda bolobeli ya UDPS nini alobi bongo tosilisa. Jean arrive à Kisangani,
Kinshasa va tomber. Si ces gens, nous avons vu les images hier, ils sont en train de faire la pression sur Uvira. S'ils traversent, ils arrivent au Katanga, Kinshasa va tomber. Jusqu'à quand vous allez continuer à faire confiance aux mêmes personnes? Les résultats ne suivent pas. Les Rwandais sont matin, midi, soir, là, à Washington, dans des cafés, dans des rencontres avec ces gens-là, en train de les laver le cerveau. La vérité, c'est que les deals que vous avez tant vantés devient hypothétique. Tout est clair. L'agenda rwandais a réussi. Qui pouvait croire que vous venez à Washington, à New York pour une semaine, vous rentrez sans rencontrer Donald Trump? Quelque part, vous ne posez pas la question à cette équipe. Pourquoi je n'ai pas rencontré Trump? C'est Massad Boulos qui gère Trump à distance, qui vient vous voir pour vous raconter ce que vous voulez entendre pour vous. Peuple congolais, dressons nos fronts. Qui était l'OTA courbé beaucoup la kaikala. Tant o ezali suto wela na te. Ngai de la bandaka ngai de la salaka ngai de la sukisi. Tant o ezali bota la face na bino. Menace oyo. Bota la face na bino. Ya solo baiki ba kosepela. Mais boyebi boni bandeko na bino ba kufa na nzela tango ba rebelle ba kokoto. Boyebi ke bato bazali koya na sima na bango ezali mindele. Force o bandanga bazoso ezali ya bango moko te. Nani akopesa bango manduki? Nani akosala bango boye? Ce sont des Rwandais, ce sont des Américains, des Français, des Anglais, tout le monde là, les impérialistes. O balingi développement ya mboka te. O balingi ba Kongomani ba avancer te. Lelo tozali na misolo nkita ebike, mais tozali incapable ya kosala te eloko moko. Kita wa biso ezali bobele na bango. Sikato sepelaka na bango te. Yango tozali kosenga na mboka Félix Antoine Tshilombo. Bobele yo ndo zali na makoki ndenge ndeko Vital Kamerhe alobaki. Ata koboyaki koyokela ye, ata kobosolaki nyonso mpona kokweyisa ye. Bolobi azali mpo bino moto alobaka na bino bosolo nde akomaka traître. Moto alobaka na bino bosolo nde akomaka ndoki. Kasi alobaki bobele yo ndo zali na makoki. Pe paso na papa ngbanda. Pe biso nyonso toyei kobela yo. Bobele yo ndo zali na makoki kosenza bobeko likonzi ye na tina te ndenge bayembaki wana na paeli pepe. Bokosenza bobeko likonzi na bato bali koya. Balobi bobeko likonzi kosenza mate. Sika bango pe bazali na longueur d'avance. Biso toali faible po toali na l'armée te. Tozali faible po toali na bakonzi ya bolema. Tozali faible po toali na bato ba ko soutenir te. Bato bazo bobele bokonzi na maboko na bango. Bongo moto apesa ki yo bokonzi. Ye wana azali koya. Na banzi ete. Na kozongisela bino mwa ndambo to na kotia yango mobimba. Bolanda message ya Moïse Mapinga oyo. Lolenge kanya lobaki. Ozoka biloko wana la légère tende ebilo mo bolobaka lokota li français. Ba mama missionnaire na plus 32. Na mboka nita babe ifoko ye moto pe bakoka lumu. Ba programme tangola no bondi ya botard de bonheur ta ya mission comme la bilo mamour d'angola la mokitena e Florence ya matondo bi. Ba mama ya moto bojali moto bokozima makate. Assalamu alaikum la mama jawa pe ba misipa na biso boyena South Africa na mboka ya Gilo Mpinga. Bande ko na ngai to telema. Oyo ezali sous tango te tozela. Ba Kongomani bo pousser ba cri à détresse. Bobi malibanda bolela. Bolela. Pamba te toyebi mokolo te toyebi ngonga te bolandi de ko. Azali molobela ye pesa bobi ndenga lobi. Alabi tango bakokoma kisangani bamoni Kinshasa. Sika nini bozali kosala? Nasala commentaire lolenge nini. Na bela bilo lolenge nini mona mère de Bruno na Autriche. Bosenga na bato to bunde tumba ya ba vie. Ngonga yango ya bosolo oyo bamose ya lobaka na bino. Ngonga yango ya bosolo oyo bamose ya lobaki na bino. Esengeli to bunda. Nzamba azali koya kosala makambo na ye. Po ete Yudas esengela koya. Kasi yo ozali pelepele na Yudas. Okomona bilembo te. Ke Nzamba azali. Bokomona bilembo te. Ke Nzamba azali na République démocratique du Congo. Bakor wana nyonso eza profitable pour la biso te. Ekosala biso eloko te. Po kaka bauti kozonga omoni pe Uvira yango wana. Bomoni basoda na biso. Bato banso bolandi na bokebi. Wala bokolo baka tozali ka bene. Tozali ka ba jaloux tolingi mboka tete. Bino nde bato bolingi ndinga ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo. Bolingi ete pe bolingi ekolo Kongo te. Boyaki nde kotokolo. Kasi boyebi te ke lokola bozali kotokolo. Esengeli pe bomilengele. Po ete bato oyo bozali na bango na conflit. Bazali na bato na sima na bango. Bino boyali ata na bato moko te. Bato nyonso basi baboyi bino. Bosi baboyi bato bayaki pe na bino mpona kosunga bino. Toyoka Merlin Vuvu. Ebongo tosilisa.
je pensais qu'en arrivant ici à Kolwezi, j'allais trouver tout ce qui est présenté à partir de Kinshasa comme si Kolwezi était transformé. Je me retrouverais peut-être à Johannesburg, mais grande est ma déception, je me suis retrouvé dans un village moderne. Kolwezi est un village moderne? C'est un village moderne. Lualaba, ce n'est pas le centre-ville. Lualaba, ce n'est pas là où habite la gouverneure ou le ministre ou où abrite les institutions provinciales. Oui. Lualaba, c'est une province, c'est une grande province. J'ai fait la RN numéro 39 aujourd'hui. Je l'ai fait volontairement. Ce n'est ni route, ni avenue, ni brousse. C'est ce que Fimasuka ça connaît. En venant par chez vous ici au centre-ville, je me suis dit, ici je suis au marché Somba Zekida à Kinshasa. La ville de Kolwezi? Mais on me dit, oui, c'est le centre-ville. Je ne sais pas si ici, les Lualabais payent aussi ou achètent aussi le contrôle technique. Non, mais Cordombe, vous êtes peut-être le seul. Quand on voit les ministres qui viennent de Kinshasa, ils disent que Kolwezi, c'est la transformation. C'est tout à fait normal. Oui. Vous habitez Kolwezi, moi je viens à peine d'arriver. Oui. Vous habitez Kolwezi, vous allez comprendre tout de suite que c'est du poudre blanche, mais peint en rouge. Oui. Ici, ce que j'ai trouvé ici, j'ai fait les KCC aujourd'hui. J'ai fait un tour. Ce que j'ai vu, même devant la prison centrale de Lualaba, oui, ça, ce n'est pas une route ni une avenue. J'ai aussi des endroits, là où moi-même je suis logé. Une petite pluie, je ne savais pas comment entrer. Hier, quand je venais à Kolwezi par bis, devant les bâtiments là que vous appelez habilement hôpital moderne, où il n'y a rien à l'intérieur. Parce que j'étais descendu du bus pour aller voir. Vous êtes descendu? J'étais descendu. Oui. Je suis allé voir, ce n'est ni hôpital, ni centre de santé, ni dispensaire. Aucune personne censée peut accepter de se faire perfuser dans ces bâtiments. Non, Cordon. L'hôpital moderne. L'hôpital, ce n'est pas les bâtiments, c'est les moyens que vous mettez dedans. Ce n'est pas construire un bâtiment. Je m'étais même hier transformé en Jésus-Christ. Pour accéder à l'hôpital, j'ai dit marcher sur l'eau. Vous avez marché sur l'eau pour accéder à l'hôpital? Pour accéder, il faut modifier la Bible. Moi aussi, j'ai marché sur l'eau. Parce que j'étais à Kolwezi. Alors j'ai dit, oui, ce n'est pas mal de louer une autorité. Mais la louer, moi je viens de Kinshasa. Oui. La manière dont on nous présente Lualaba, la manière dont on nous présente Lualaba, Eldorado, Lualaba, je vais me permettre de dire à Lingala, mon grand-père me disait, oui, Mboko Komate Mapatekuya. Et la Chine. Donc là où tu n'as jamais été, oui, le ciel est chuté par là. On nous présentait l'accident du ministre des Mines. Oui. On dit que c'est un aéroport moderne, le président est venu. D'abord, le président a inauguré un chantier, cet aéroport, c'est un chantier. C'est une première. Aéroport international. C'est un chantier, vous habitez loin là-bas. Le président, c'est une première à travers le monde de voir un président inaugurer un chantier. Oui. Mais il y a eu accident. Un aéroport moderne, c'est... Nabanzi na awande. Tosili c'est pour la mokolo lelo. Bolandi Merlin Vouv. Azali la Katanga. Boyoki elolenge ni amoni Katanga. Kasi misino nyoso fifi masuka. Ya boyoto lo bateto lo bate. Boyeli na souci ya mokonza mboka. Bozali pe na souci ya moto apesi bilo maboko. Ya moto akosala bilo confiance. Pona ni boyeko détruire mona mboka Félix Antoine Tshilombo. Pona nini bino bobomisi ye. Pona nini bino bozali kosala ye mabe. Bato oyo apesi bilo maboko. Bato apesi bilo bomengo. Bato ya songi bino ko créer la kabilo ba poste oyo ezala te. Mais tala rendement, tala retour, bino nyonso bozo trahir ye. Bino nyonso bozo trahir ye. Pona lelo bandeko balandi océan du Congo, chaîne à libération. Vous partagez mes missions pour liker mon mère de prendre l'Autriche. Vous allez tellement belé. Bato boko benga biso na bisika mususu ka nzamba pambola bino. Vous partagez mes missions pour liker to bunde tumba ya ba vie. Peto milengele oto ebi mokolote. Peuple congolais tellement défendre babele na yo. Tellement au défendre patrimoine na yo. Ya solo to na posa mona mboka Félix Antoine Tshilombo alongwa. Kasi bande kolangai.
tosepela pe te na barebele bazali koya mpo tokomoni oko koleka Félix apesi biso eloko te mai te lotiliki te nzela te nini te kasi topesa so babokola bapaya te biso moko totelema tosala face na nation nalakisaki bino mobondo alakisi bino ndeli bacreye makambo sikoyo mpo ete tozwa te esika ya kosimba te urgence oyo eleki urgence alors totelema me mpo na liwa ya mwana mboka kamizelo ezali bongo lokuta azali kasi bato bazotia nde pression na gouvernement bazali kotia pression sango oyo ntango ekomaki bana bakwei makambo akwei gouvernement en place bolibere kamizelo totala nano makambo minene ezali koya kamizelo atelemaka kaka wana mpona kotia pression na ntina ye te bocomprendre oyo eza liboso tozalaka wana mpo tolingi mboka na biso mpe tolingi mabe eyela biso te kasi ntango bino bokoboma biso likambo mpe te kasi botala ezoya liboso na bino te bokokimela wapi po ete liboso mai na nsima mai na katikati banyoka tala kasi bako bazoya basoda mpe bango na bakimi elakisi nini échec que Dieu vous bénisse matondo na bino banso mpenza bao bolandi biso sika na bao bakolanda biso na ntango mosusu kaboyela moninga émission yebisa ye ndeko landa chaîne oyo ezali chaîne ya libération nzambe apambola congolais apesa ye molimo ya kanza mpe molimo ya koyebana kotelema mpona kobundela ekolo wa ye tolongwa biyemba yemba mpona bapoliticien tolanda bango te mpo bana mbele te bana eloko te bango moko bakokima lobi sika yo moto ozali na esika ya kokima te ozali na ekimelo te landa ngai tobunda matondo mingi na bino banso mpe nzambe apambola Gauthier Boulay, moninga ya Juka M, le number one ya océan de la presse congolaise. Ba maman, ba papa, partout au Bozali, pour l'équipe émission, pour partager tout le monde tumba ya Congo, pour être, pour les alikoya, les alimala au mingite. Merci la Josias Kabulo, la Moussala Kitoko Zay Conseil Nabiso. Merci la Pape Djay, directeur recherche stratégique et personnel Samo Mokonzi. Pareil à Bimission Babiso, la patrouille, la mort nous vaincrons et la peur doit quitter nos esprits. Merci. Namon Amboka Djinolo, soya F victime. Oyo bazobeta des stades de France. Donc Nzambe a Pambola Bino na Awande Tokabwani. Bye.